Combattre Ferregoula, c'est combattre la rumba congolaise. Combattre Ferregoula, c'est combattre la culture congolaise. Écoutons d'abord Ken Piana, et puis on va analyser. Ken Piana, si tu lisais, tu aurais su que les bogas avaient trophée à Frima au fallait à Bete la Ratolo. On a bitu na nzembo nini ndonga ko ba fabrigas azwela ngo trophée pe on a ko ba artiste nini n'a pas fallu o azwa disque d'or pendant que son œuvre est soldée na 4 pour 20 €. Moi je t'informe Ken Piana ko dénigrer faire c'est bien mais yo moko luka na no kolista mayele bo finga faire trop ba nini Ken Piana aujourd'hui j'étais en face, laisse-moi te dire que tu es tout sauf intelligent. Laisse-moi te le dire. Tu m'étonnes. Donc, Luka Oyekola. Même il fallait on soit Otalo. Oyoki c'est son inamite parce que tu es incapable de le défendre. À part dire des niaiseries, à part dire des bêtises. C'est pour cela quand je t'ai dit tout à l'heure que Albert Camus disait que la bêtise est toujours. Et pour cela tu es en train d'insister dans la bêtise. Voilà. Allez, donc je ne vais même pas perdre mon temps avec toi parce que tu n'es pas intelligent. Mais ça sert à rien parce que tous les questions qu'on va nous poser, bonne soirée, international à Ferré. Fali na yo avant na boîte de nuit à Cameroun bazo et champagne ba obetele tout cheze à Ferré. Je te jure. Tout cheze à Ferré na Cameroun. Je vais la poster demain sur mon compte. Au cas où éviter. Laisse-moi t'informer. Barbara Pravi o ayaki ko beta na francophonie. Ayebi faire na vidéo na regarde-moi. Elle l'a dit. Aussi, moi, ça, au fait, le problème avec vous, Ken Piana, au fait, vous vivez dans l'ignorance. Vous vivez dans l'ignorance et vous êtes content de l'être. Et c'est ça qui est choquant. C'est ça qui est choquant. Parce que si tu t'es renseigné Ken Piana, Sony, la question A plus B, je dois monter A plus B, que Oye va défendre Falité. Même Fali peut abandonner wana akamwe et là on est jour ya mariage na yo oloba bongo te olobi ba jour ya ba mariage na yo on saka ba tellement boy fali soki nini ngwana fali akabaka te boni yo loba biloko bongo Ken Piana. Au fait ce qui me fait rire c'est pour cela je dis souvent que certains Congolais souffrent du syndrome de Stockholm. Donc yo lelo na kamera bino lobo critiquer fali lobiana oyoko kumi c'est tu souffres du syndrome de Stockholm. Na babiloko yo dénonça babeta ki bino na concert babeta ki soki valdi wana mbata na tolo yo kokiko ya ko matato défendre fali. Donc au défendre fali ezake ozo kumi sa bourreau na yo et ça c'est la bêtise que j'ai jamais vue. Sur ces bonnes soirées. Allez bye. Merci maman Nathalie, merci beaucoup. Moi je vais te dire Mukotomolo, pardon, excusez-moi, je vais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous avons, s'il vous plaît, tout ce qui est à l'aise. L'ingité qui va profiter, bah tiens, va panel là-bas, qui n'a biso to qui kem to vous canez biso tout ticket le temps le batté. D'accord, laisse-moi poser cette question à Ken. En fait, bah tout le quoi Ken ba kenda na bona pagaïté parce que azo bimsa malobo azo maîtriser te moko. Yoka na Ken makamazo lo bana mondo kona alobi bien que non. Ferré, bah yébiété na Cameroun, bah yébiété na Côte d'Ivoire. Mais c'est ce que j'ai envie de lui poser. S'il vous plaît. Abo Samike, Ferré kakawana na Côte d'Ivoire, azaki honoré. Meilleur invité d'honneur. Ya ville à Boaké. Même Ferré a bêti ba salle na Côte d'Ivoire. Même Ferré, aza le premier artiste congolais, aya na Canal d'Or, après Fali. Na Congo. Ferré écoute azala sur place, ayébité.
C'est-à-dire, Azolo Makambo, même, Yemoka Yebita zo maîtriser, laisse-lui tranquille. Il doit s'exprimer. Là où vous allez comprendre que le gars là, il maîtrise rien. Il n'est pas documenté. C'est ça. Faut pas tous à la bise, tout aux autres en même temps. À quoi doit région, à quoi doit que notre, dans Zanaki Kuna, Bazaki 4 ou 5 ans, Bazaki les tombes, Batirana de Baté, tout tika à l'aise. Azana Likama Lobate. Il n'est pas documenté. Bazaki les totés à comprendre, oh, il va Lobaka. Moi, je dois lui donner la différence d'un musicien yango baken piana nalingi naloba boy feri azana trophée te feri azana ba récompense te bosiko oyo trophée ya kunde award feri azoki na 2024 na 2025 awa bapesaki trophée ya meilleur artiste francophone bapesaki lisusu na victoire de la musique guinéenne bapesaki trophée ya meilleur artiste d'Afrique centrale wana eza ba trophée te tozongi azana balokumu award ba mwana mboka azanango azana ba récompense ebele ba canal d'or ou ba Cameroun ba pesa na 2016 mokolo anniversaire na ye madame la présidente nda yaka mos na Paul Biya azalaka na sala nda pesa la remise fira azalaka temba pesa ambassadeur à RDC ba memango ya na kini et fira représentant na vice gouverneur à Kinshasa à l'époque mais bino bozondi maka ferete fira za le premier artiste congolais oyo ba pesa ye récompense ya meilleur album mélodie na projet na ya dynastie zaka le 22 novembre 2022 na directeur général ya Sony Music abimaka États-Unis monsieur Watson abimaka États-Unis en Afrique du Sud ba remettre ngo Ferregola wana za ba récompense te bilu bolingi récompense ndenge nini depuis Fabregas na Mike Kalambai bakenda bazwa Afrima yokana ka soute sango nango Ferregola na nzebono ya mobondo ebima meilleur hit ya Afrique de l'Est ebima meilleur clip ebima meilleure collaboration na Chiming Award bizobi pe maka meilleur hit na Chiming Award wana nyonso za ba récompense te wana nyonso za ba trophée te siku bolingi fera zo récompense ya ndenge na zo trophée ndenge nini c'est-à-dire que bino pona bino musique bino bo ça les a comparaison na Ferre bino mo bi fera za échec na musique ton accepter ton dimi mais ce que bino moko beaucoup mo lo no faire za ba récompense majeure te Ferregola za ba récompense te ba yebi eta za carnet d'adresse bon siko récompense ba pesa ye na nani na Abidjan ba pesa récompense ya citoyen d'honneur bazona Abidjan na 2023 azona 2023 fa beta stade de martyr na yi akena beta na Fimiwa citoyen d'honneur ya ville à Boaki ba pesa récompense na Ferre est-ce que ça n'importe quelle récompense est-ce que artiste na so ba pesa ba récompense à bongo mais non tango bozo ko finga Ferre bo resousaka tango bozo ko dinga ko diminuer Ferre na TV bo luka bo yeba Ferre azwa nini Ferre pesa la nini Ferre azali premier artiste azalaka jeune azwa récompense ya meilleure révélation ya diaspora nanze boné ya vita imana 2000 ans nzembe bima 1999 balabona 2000 ans ba pesa récompense ya meilleure jeune révélation ya rumba congolaise na France diaspora française nde moto pesa Ferre on ezaba récompense te Ferre azo tango ba créera le marquis des maisons mères na ba JDT na Bill Clinton bima meilleur groupe ya Afrique na Kora Award on a récompense te Ferre azo parce que Ferre azaki tête d'affiche ya nani ya les marquis des maisons mères ezaba récompense te Ferre azo je ne sais pas ce qui récompense en bolingi sous ba trophée en ndenge bolingi Ferre azo ba trophée ndenge na ndenge Ferre azo moto lobela ba trophée te Ferre lobela ndi la rumba Ferre azo défendre la rumba Ferre azo défendre la musique Ferre azo défendre voix na ye parce que voix na Ferregola za définition hautement proprement dite ya musique simple voix ya Ferre ils ont définir musique parce que style non so musique ou la Ferregola avec sa voix ako imposer style wana ako yemba ngo mais siko bino bozana difficulté ba artiste na bino bozo komisi la biso bango bakuka ako yemba ba style muso musique te balingi na ba musique ya autotune lelo so tali Ferregola otali voix otali Fali otali autotune c'est ça l'élément de différence Ferregola aza meilleure voix ya monde Fali pour pas meilleur utilisateur pe introducteur à autotune en musique africaine parce que yimoto ya défendre ngo na moyi makasi
na ye loko moko boy na ye na logiciel moko boy okomona bato bakoya 5 après bana kogangela ngo est-ce que ezaka fere moto aloba fere aloba te efere gola tomoni même na mwana fere gola taliana ayembi nzembo ya frère Patrice tribunal la nzambe kozala bomoi nanga ekofutama oh bomoi nanga bongola kindoki ye bongola moyibi ye bongola ayembi osentir kino mwana lamuki kaka na ntongo azoyemba kaka nde toyelamoka na ntongo mo sentiment moko olamoka nango mwana azoyemba ozoyoka c'est comme si aza na studio mais siko bino boyinaka fere yango ka mpo na voi na ye to mpo na nini so boza na sujet kosalela polémique te botikaka fere gola des fois afandaka kimia awa mpe fere azali na braza semaine passée azalaki na braza beti 3 dates aki so mpo na 2 dates privé combien de mbongo fere akotise eza baconcert présidentiel présidence nde bengi fere na braza akende kosepelisa bango alors bino sikoyo boyinaka ye sikoyo azokontinue kokende nga na kamoka congolais ozoyina fere déjà gagné à vie fere aza na mposa koprouve mokili su te mais fere gola sa gagné déjà na voi na ye simple voi ya fere emema ye poto esombisa ye bamapango esombela ye bamapango esombela meme mapango esombela bayeyani lopango emema bandeko ni nyonso na poto mama na ye bana na ye baleki na ye bayeya na ye baza na poto vraiment baza na Europe baza barésident européen mais sikoyo ozoya kofinga fere lomuka na ntongo fere aza échec soki fere azaki échec mama na fere alinga vivre na Europe te soki fere azaki échec bayaya na ye bana na ye balingi baza barésident européen te il a si arrangé sa vie akumbi famille na ti bango na Europe ye atikali na RDC na Afrique mpo na nini atravaille mbongo ekola il est le seul artiste à signer contrat de collaboration na Adidas original équipementier ya bafootball mais sikoyo fere gola signé contrat pour na concerner Adidas Arena sikoyo besoin kofingisa fere aza le premier artiste oyo asala boutique na ye ezalaka na Champs-Élysées na 2024 fere store et fere store acontinue lisusu na 2026 oyo ayaki na 2 collections ayaki na collection ya Cor Arena ayaki mpe na collection ya Léopard alors fere wana bofinga ye fere aza échec na nini nano il a amemi musique amemi mpe entrepreneur na business accompagne asangisi yango na musique. Tu sais combien Fere Gola gagne aujourd'hui? Chaque minute, chaque seconde. Pour musique, il y a un streaming à côté de cela. Basumbi mo varese moko, basumbi mo polo moko, basumbi mo t-shirt moko, mo casquette moko, basumbi mo CD na Fnac, basumbi mo chanson na Amazon. Il a côté sambongo. Mais yo zata ne logo moko te oyo. Au côté de la romongo à part kufinga. Mais yo doit se comparer na Fere. Mais c'est quelqu'un qui a déjà gagné sa vie il y a longtemps.